Bonsoir mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na yesu liboso na bino, bandeko na ngai, ba papa, ba mama, ba ya, ba leki, baninga na nga bolemba nga te naza kaka moko ya bino na koyaka na un de plus na o bino boyebi. Nini na nga kina loba mokwa lelo, bandeko na nga na olobelaka likambo ya Zaché. Zaché azalaki mutu nini? Nini ekomelaki Zaché? Eloko nini Zaché alingaki akutana na yango? Soki toke na makomi na Nzambe eza kotalisa biso bomoi ya Zaché, lolenge atambwisamaki mpe lolenge Yesu Masiya akutanaki na ye. Makomi na Nzambe na Luc 19:1 eza koloba na biso: Jésus ata entré dans Jéricho, à traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Makomi na Nzambe eza kotalisa biso lolenge Zaché asalaki nyonso mpo akutana Yesu Masiya. Kasi ndeko nango kokoyebisa ngai na ntina nini Zaché akomaki na posa akutana na Yesu Masiya, mpe azwaki makanisi ya koloba ete te mpo nakutana ye nayeba kokende mpo namata likolo ya nzete mpo namona ye. Makomi na Nzambe eza kotalisa biso ete azalaki d'une petite taille, donc peut-être azalaki mokuse mpe po amona mpe Yesu Masiya na kati na bato ebele ezalaki pasi. Alo makanisi nini Zaché akomaki nango po ayeba komata likolo na nzete? Zaché d'abord azalaki nani? Soki totangi nde makomi ya Nzambe ezotalisa biso, Zaché azalaki collecteur des impôts. Zaché azalaki riche, kobenge mpe azalaki moyibi. Zaché azalaki, soki tozongiso na makomi na Nzambe, nde makomi na Nzambe ezotalisa biso, azalaki susu kolabo ndenge tobengaka bato batrava toujours na batraite to batravaka na bato baza contre mboka na bino. Donc bango bazalaka keno andimi kosakrifie peuple na ye, mais aza kotrave na kati na benemi. Azalaki mboko ntango barome baye koenvahir mboka wana, baobligaki bango babanda kopeye bataxe. Alo baimposaki bango lwa wana. Alo bana ya mboka wana bazaki oblige batosa, parce que nanaki kotrave mpe nango azaki mokonzi oyo akomaki kodirige mosala na kofutisaka bataxe ezalaki Zaché. Alo mboka mobimba eyinaka ye. Ndeko na nga tozoyeba ngo biso moko bato oyo basalaka na mboka biso tobenga mingi bela contribution. Ba oyo basala na jeko eza contribution se na beti le bakuba ndeko na nga, me nga na mboka biso tobenga ngo belasting, do bato batrava na ba impôt, do bato eza ba taxe nyonso ya bato nyonso, ya bandako, ya ba commerce, ya ba magasin, ya makambu nyonso biso awa ezalaka ya nyonso na bastina ma ya toali nasi tofutela kango. Ndeko na nga siko Zaché azalaki na musala wana. Alors azalaki muto oyo bato ya mboka bayinaka ye, babande komone lokwa muta masumu, ceci Zaché azalaka na mawa mutu te. De soki esengeli ofuta esengeli ofuta, soki esengeli mpenza okokisa na bazina bamisusu mpe bazalaki bato na pasi, me Zaché azalaki oblige azwa kaka bapart na bango na koyina ye. Me Zaché azalaki mpe na posa ya lobiko. Zaché azalaki na posa lobiko ndeko na nga, parce que soki Zaché asetenai kaka na kati na richesse na ye, na lolenge asile kozwa contrôle ya mboka na ye elongo na bato baki koenvahir mboka na bango, Zaché nga koluka Yesu Masiya te. Mais Zaché azalaki na posa lobiko. Zaché azalaki malheureux. Zaché azangaki kimia. Zaché azangaki bomoi. Malgré richesse na ye, malgré bozi nyonso azalaki nango, Zaché azangaki kimia. Na kozanga kimia lobi lolenge ni pona bika baza koloba eza na mobikisa koya kokangola biso, eza na moto akoya kodelivre biso, eza na moto po Jericho eza mosika Jérusalem te babande koyeba ke eza na roi oyo akoya kodelivre biso. Alo bana mboka waki kozela
nana koya ko délivrer biso. Alors tant Yesu Masia aza ko lekana, aza ko kene na ville oyo, bayebeke oyo mobikisi aza koya. Fule bande kolanda Yesu Masia na moni bisika te babi atambolaka fule tikala kolanda ite. Batu babande kolanda ye. Alors Zaché asalaki nini? Atalaki soki na lobina ki na kati na foule. Bible eza koloba na biso ki azalaki d'une petite taille. Donc akoke komona Yesu te, akoke pe kosimba ete, akoke pe kokoma ta preza pembeni na ete. Zaché alobaki nini? Na mata likolo na nzete. Kuna na nzete tamutu ndango za likolo. Tango ako Yesu ata moni ngai te menga na mona muto baza koloba aye kokangola biso. Zaché asolo babi akimaki akei amati likolo na nzete. Tango amati likolo na nzete abandi kozela Yesu Masia ya. Na ngai ya solo ezali makomi na Nzambe eza kotalisa biso lolenge Zaché alukaki Yesu Masia. Lolenge Zaché azaki na posa lobiko. Lolenge Zaché azangaki assurance ya bomoi. Azalaki na richesse. Azalaki na nyoso. Me loko motu ezalaki na bomoi na ite. Konanga babiso ba otondimela Yesu Masia. Babiso tomonaka biso nde tolalaka ne tolamukaka na ye. Babiso bo toyebi ke biso nde tozali ya Nzambe. Ndeko na ngai. Toyeba ba o biso tomonaka bango bato na masumu. Bazalaka pe na posa lobiko. Bazalaka pe na posa bakuta na Yesu Masia. Bazalaka pe na posa bazala kati na biso. Me bayebaka lolenge nini te. Balotabo balukaka lolenge nini. Lolenge nisko batabongo bazali. Tomona bango mingi ba riche batu nini. Azomona. Ngana kene kosambela na eglise wana. Bato wana bakomona nga. Yozo mone mutu amunene. Yozo mone mutu ya aza akoki na nyoso. Me kati na ye aza muke. Atu ya bongo mingi ezalaka bisika fule ezali ba séminaire ba bongo bayaka te. Po azomona na okende kosala nini kuna? Batu bakomona nga, batu bakoseka nga, batu bakoyina nga, batu bakobengana nga, batu bakoloba na nga bwe. Zaché pazaki na makambo wana na mutu na ye. Balobini akimaki mutu na liboso ake komata likolo na nzete po amona Yesu Masia. Wana ezalaki solution ya Zaché. Ndeko na ngoy ba ndeko na biso bono baza musika na Yesu Masia. Balukaka solution lolenge ni bakokome pa Yesu. Bato monguna sili kokanga po abi Zaché. Communauté na ye eyinaka ye deja. Communauté na ye bazalaki na posa na Yesu te do po na baba kome ko souhaiter kufa ne po anyokoli bango na ba impôt. Anyokoli bango na ba taxe. Anyokoli bango. Mais côté msou pe Zaché tema aza kolabo, aza ko traité na ba Romain, loi ba Romain faut to sango appliquer ngo na mboka na ye. Azalaki na choix te. Na ba yepe, kaka ndenge bato aza kolela ba impôt, yepe bande kolela lobiko. Nana kokangolanga. Nana ko bimisanga na situation oyo. Nana ko trouver solution na problème nga na zanango. Ndeko nanga tomona tumsubito tuokasa baza heureux. Omoni watumso okasa ka koki na nyoso. Ndeko nanga so balobi baloba bapasi na bango. Ta mususu yo koloba te, ngana olanda ka Yesu po aza mobikisi. Me loko mususu na simana ezali te. Me ana ba ondeko nanga, tango aza koluka Yesu, aza koluka bomoi. Azo luka bomoi. Zaché koke kokota na kati na fulte. Po aza d'abord riche. Bato wana bako benga na ye. Bako nyate po abi il était d'une petite taille. Alors ezaki na facilité bato wana ba étouffer ye. Ezaki na facilité bato wana ba nyate ba tindi ke baloba yoku tutoluka kayo oye kosala isusu nini awa. Zaché kokete po na ko se épargner, po na ko se protéger. Zaché bimaki mutu na liboso. Ake komata likolo na nzete pona kotala lolenge ni Yesu akoli amona kaka muto ba oloba lobiko ezoya na mboka na biso. Nani aye kobikisa biso? Nani aye ko délivrer biso na maboka ba Romain, na ba loi ya ba Romain? Zaché azaki na posa lobiko. Ndeko nanga mingi tolobaka mingi se tomoni bato baza na bomengo, bato bayebi Nzambe te, bato bana ba nde to biso ba surtout ba Congolais to kabola, bato mokili na bato ya Nzambe, okoyoka bato miziki ya mokili, bato ya mamisala butu, bato wana ndeko nanga malgré baza sous emprise ya munguna bakana posa lobiko. Bakana posa pe bakutana na Yesu. Bazalaka na posa pe bazala kati na biso, me bayebaka lolenge bakokoma te po baza mike. Ba mike
na bonzambe baza eloko te, na bonzambe baza ya mike. Alo bayebaka te lolenge nini bakoya, lolenge nini bakokoma, lolenge nini esengeli bakutana na mobikisi, bazalaka bakenda kose isole. Na kati na isolement wana bazangaka bomoi, bazangaka kimia, bazangaka esengo. Pona nini? Foule ekokai kosupporte Zaché te na kati na bango. Foule ekokai kosupporte te. Eza lokola biso bandimi tokoka kosupporte bato wana te. Okomona na kokopia exemple ndeko na ngai. Okomona boza na kati na fete. Mutu moko akoti, so eza fete ya bakretien. Mutu moko toyebi ke mutu ya masumu, moto na mbindo, moto na bosoto. Tosila kopakole salite nyonso. Soki akoti kakomoni bato nyonso. Azangi mutu akolobisa. Azali na mukolo fete akomi mal à l'aise. Okomona na kati na ba camarade mutu moko basila ko qualifier mabe, so kaka akoti batu nyonso bakomi kopanza na moko moko. Okomona na kati na libota bovandi ya na yaya moko ya mwasi to mobali, so kaka akoti omoni ka mutu moko batu nyonso bopanzani poni boko akosupporter ete. Ndeko nanga bandeko na biso na bato oto izolaka na likambo oyo peut-être bango moko baza komiyeba lolenge babima na mabe wana te, ndeko nanga to isolaka bango te. Bana posa lobiko. Na kati na isolement epai toza kokondane bango. Na kati na isolement epai tozali kodindisa bango so na kati na mabe. Tala Zaché alukaki solution po akuta na Yesu Masiya. Pete bandeko na biso to isolaka baza na solution ya Zaché te. Bakokai kokoma bazoyeba te nzete nini bakomatela po bamona Yesu Masiya, nzela nini bakolekana po bakuta na Yesu Masiya, lolenge nini esengeli abongwana to lolenge nini akobanda po akuta na Yesu Masiya. Pona nini biso foule tondimela Yesu, tolandaka Yesu, toasima na Yesu, toza koampeshe bango bakoma na présence ya Nzambe. Zaché tango amati na nzete ake kozela Yesu. Ya solo babi akendeki mutu aliboso. Akomi kuna abandi kozela Yesu Masiya. Yesu tango akomi. Ndeko nanga Nzambo totombola kaza juste fidèle. De avant yo. De avant ngana ya kovande siko na banda ko edifier bino ndeko nanga. Yesu ayebe deja Josiana kovanda wana koloba nini. Nzambe ayebaka biso. Ayebi baposa mitema na biso. Ayebi makanisi na biso. Ayebi nyonso. Balobi nini? Tangu fule eza koya, Yesu akomi kaka bisika Zaché azalaki. Yesu ayebaki po peuple bande kolela. Sesika ezala pe na bo bando kele kosenga Yesu Masiya yo nde mobikisi. Kende kokuta na Zaché. Atika konyokola biso. Atika komonisa biso pase. Ya solo ndeko nanga eya na fula ne ya na bo. Po abi babande kolanda. Mutamtando ya koya na ba sujet na ye. E apete na bo bande koya Yesu Masiya yo mobikisi na biso lolengo ye na mboka na biso kende kokuta na Zaché pekise makambo azosala talise mabe na ye talise makambo azosala biso. Balobi nini? Tangu Yesu akomi na nzete na se ya nzete atomboli misu likolo po ayebaki eza muto bato baza kolela butu moi aza likolo na ye. Yesu balobi Yesu atomboli miso alobi Zaché kita. Zaché sala mbango kita na liloba moko maloba mibale misato te. Ndeko nanga ata mutu anyokolaka yo, ata mutu amonisako pasi, ata mutu aza lolenge nini, soki atelemi ata likolo na Yesu Masiya, liloba moko ya Nzambe ekokitisa ye. Balobi ni Zaché sala mbango kita. Lelo na kozala kati na ndaku na yo. Donc alobi na Zaché. Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Yesu Masiya a précisaki. Yesu Masiya ayebaki ti aza koya na mboka na Jericho. Eya na mutu moko azonyokola peuple wana. Eza na mutu moko azangisi peuple mboka na kimia. Eza na mutu moko aza kotroublaka bango butu moyi. Alobi na ye nini? Sala mbangu okita po lelo naza kodemere kati na ndaku na yo. Aujourd'hui
donc na minute wana Zaché akitaki atosaki ndeko nanga ezala moto anyokolaka yo ezala moto amonisa yo pasi ezala moto alobaki ye moto azwa contrôle ya bomoi na yo ndeko nanga ata telema likolo ya mutu na yo ata Yesu avandi liloba moko akotosa balobi ni Zaché akitaki mbala moko pe Yesu masi akendeki ne tina ndako na ye akomi ne na ndako na ye mbala moko Yesu masi akuta alobe maloba misato te ndeko na ngai selo makomi na Nzambe Zaché alobe maloba misato te mbala moko kaka ndenge amonaki ndeko na nga puissance ya Nzambe eleki nyonso puissance ya Nzambe Yesu masi akoti likambo no ndeko na nga moto anyokolaka yo akogumbama na se ya makolo na yo Zaché akiti Yesu asambisi ye te Yesu atuni ete ke yo nde collecteur des impôts te Yesu atuni ete yo nde oza konyokola communauté na yo te yo nde ondimi kokolabore na barome mpo na koetufe likiba ya peuple na alo Yesu atuni ye te mpo deja communauté peuple esila kolela basili kokotisa bareketi na bango epai Yesu mbala moko moko Zaché abandi kokonfese kozwa bozwi na ngai na okabola ngo na babola po ayebaki pasi na bango me azonyokola bango ayebaki souffrance na bango me azonyokola bango ayebaki pasi me aza kokontinue Yesu atuni ye miti alobi bomengo na ngai na nango naza kokabola ngo na bapauvre mpe soki eza na bona zwaka ya bango naza kozongisa ngo quadruple donc aza kozongisela bango peuple malgré ke alobe makambo nyonso wana peuple aleli kaka ndeko na nga tozaka Nzambe azobundela biso me biso kaka te Nzambe boma ye ndeko na nga etant tolivraka bango na biso na maboko ya Nzambe totikaka Nzambe asanchargeaka na bango balivraki Zaché na maboko na Nzambe Yesu akutani na ye Zaché atubeli Zaché moko akonfese alobi na kozongisa alobiko Yesu akendaka na source mpo Nzambe adelivre yo na bapasi minyoko mikakatano na yo Yesu masiya akendaka na source lolenge bande kozela mobikisi oyo akoya kokangola bango na maboko ya barome oyo akokurwa oyo akoya kodirige bango akomemela yango bapasi te Yesu alomonaki peuple oyo na koyanola bango ndenge nini nani azonyokola bango Zaché ndeko na nga balobi ntango Molimo Santo ayaka akenda koconvaincre me banguna na biso akenda kointerpele banguna na biso akenda kokutana na bango Zaché ayokaki abandonaka tu alobi nga mpe fona akende komona Yesu wana aza nani qui est Jésus do ayaka na tembe ayaka kotala nani wana o peuple aza kobeta tolo eya na mokonzi akoya so akomi kotoyo tamsu Zaché komona Zaché ayaki akutani amoni mpe Yesu masi akutani na ye mpe alobi aujourd'hui aloba ine lobi te je vais demeurer dans ta maison Zaché akokaki te akonfesaki mpe asalaki o maloba ne esengelaki asala ndeko na ngango nalobi Yesu sali kokangola yo Yesu sali kopesa lobiko Yesu sali kotalisa gloire na ye akokende na source kokende kopikola misisa kokende kolongola mbindo kufa po ete yozwa lobiko Zaché akomaki un homme honnête Zaché akomi kotambola na connaissance po akutanaki na oyo babengi bomoi akomaki kotravaille sikoyo na crainte ya Nzambe akomi kotravaille na connaissance akomi kotravaille na compassion akomi kotravaille na présence ya Nzambe kati na ye malgré que peuple aki koselama te me bamonaki bikamwa na Nzambe Yesu amemaki solution na mboka wana Yesu apesaki peuple kimia Yesu atalisaki ete ya solo ayaki kopesa lobiko parce que na ndimi na sosole te ti Yesu masi aza koya na mboka na ayebaki problème ya mboka wana problème ya mboka wana peuple abande kolela ndenge Zaché aza konyokola bango epai mpe Zaché mpe abande kolela
aza koluka mpe lobiko na ye eko na ngai ya na lobi yesu soki ani kokangola biso akangolaka na biso na banguna na biso apemeta bango ke bazonga so na kati na mabe te po Zaché azalaki kolabo andimaki kofaire souffrir communauté na ye a faveur ya baromain me lokola yesu masi aza nzambe na bolingo akangoli d'abord Zaché alongoli alobi aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison donc apesaki protection mpe alobi na makomi na nzambe ye mpe azali mwana ya abraham donc ye mpe aza komerite salionga na memeli bino de nakoki kolongola ye te de ye mpe esengeli nabikisa ye yango ndeko na ngai ntango babiso baoyo tososolaka ete toza na kati na bonzambe toluka mpe ntango toza kobelela toza kopia barekete na biso epai yesu masiya te bakopesa barekete na biso yesu akende kobongola bandeko na biso banguna na biso bayeba ye batambola na crainte na ye batambola na connaissance na ye barenonce na bamabe na bango bayeba ete bomoi ya solo ezali kati na yesu masiya ya solo bakoki kose confie na barichesse na bango na bamakambo na bango na babiloko na bango me balobi malheur à celui qui se confie à l'homme esengo na kotielika na epai yesu masiya communauté oyo ndeko na ngai elelaki epai yesu masiya emibonzaki epai yesu masiya elukaki yesu masiya balobi fule bande kolanda yesu na kolanda ye motu na motu ayaki na sije na ye me mpo na yesu masiya amemaka bomoi alukaki esika source ya malheur ya peuple ezali evandaki na maboko ya Zaché alo alukaki Zaché esengeli bota oyo ebika alobi ne sala mbango kita me yesu ayebaki problème ya libota bana ya Jericho mpe aintervenaki mpe batatolaki kimia nini akoka kobakisa ndeko na ngai ezwaki kimia ezwaki esengo parceke balobi na makomi na nzambe Zaché ayebaki kosalela maloba na ye mpe nyonso akokisaki me na kotala sikoyo na bomoi ya Zaché mpe atatolaki bomoi parceke Zaché mpe abande koluka lobiko na ye Zaché azalaki motu moko azalaki abandone na communauté na ye Zaché azalaki moto moko azangi kimia na communauté na ye Zaché azalaki motu moko aza kobanga baromain aza kobanga mpe communauté na ye Zaché azalaki quelque part perdu alors lolenge nini me yesu masiya lolenge alobaki mpe abengi ye mpe azali mwana abraham donc ye mpe aza komerite grâce onga na memeli bino ye mpe aza na droit ya grâce onga naza kopesa bino ye mpe aza na droit alors lolenge mpo bino bobika esengeli Zaché ayeba bonzambe na koyeba bonzambe ekotinda ete asala lisusu mabe te donc na bino na ye bobiki botatoli bomoi me bandeko na biso oyo banguna baitilizaka tobondela mingi mpo na bango tobenga na bango te tokangela bango banzela te na ntango bazalaka na soni ya koya na bangomba na soni ya koya na baseminaire na soni ya kokende ta mosusu na baretraite to na bapriere to na baintercession baza komona nakende kobondela bakoseka nga sijo nga namema kuna aza komona donc bandeko na nga bandeko na biso wana bayebaka lolenge bakokoma te tobondela mpo na bango yesu masiya se revele kati na bango ndenge ase revele kati na Zaché ke Zaché yayebaki na mati likolo na nzete yesu masiya kolekana me yesu masiya atelemaki kaka bisika Zaché amataki ndeko na ngai yesu masiya mpe akende kokuta na bandeko na biso bisika bake kobatamela bisika babombami bisika baluki solution mpo na bango bisika bamitelemisi bisika bamataki yesu masiya akende kokutana na bango abenga bango yesu mpe ademere kati na bango barenonce bamabe na bango elongo biso na bango tobengama bana na nzambe ndenge yesu masiya alobaki ye mpe azali mwana ya abraham mpo na nga nakoya koloba mingi me nzambe nalola mokokisi na bilaka oyo apesa connaissance intelligence oyo apesaka discernement ayeba kointerpele moko na moko na moko na engaki na partager que Dieu vous bénisse on est ensemble merci beaucoup.